Bonjour, bonjour ma grande famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vraiment, na sepeli pe naza lisusu na esengo ya kozala lisusu liboso na biso na mokolo ya lelo lisusu. Vraiment, ça fait ba jour tomonani te, mais on est là par la grâce de Dieu. Et lelo lisusu naza na esengo ya kozala lisusu liboso na bino po toyeba na kopartage lisusu na mokolo ya lelo. Et kaka ndenge ezalaka comme d'habitude, tobandaka toujours na losambo mpona korekomande moma na biso ya masolo na maboko na Nzambe, parce que soki tozotelema toloba boye eza na makasi na biso te. Souffle oyo na oyo makasi toza nango énergie ezali ya biso te, eza oyo Nzambe azopesa biso. Donc na yango il faut tobandaka toujours na losambo mpona korekomande moma na biso na maboko na Tata Nzambe. Pambola makomisama, éternel Dieu des armées, Zambalola. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci na souffle de vie. Merci na protection, énergie, pe na makasi oyo na kopesa biso na kosala kati na biso. Papa mosusu lokola yo azali te. Ozali Nzambe oyo bateli biso, ozali Nzambe opesa biso makasi. Merci na momo ya ndelo nyonso akozali bako ya kolandaka. Éternel te recommande moment na biso ya mosolo na maboko na yo. Zana feu de vie jusqu'à la fin. Tikete o tozobimisa na ntango yango ezali ozouti epai na yo. Merci pour l'inspiration, merci pour la makasi, merci Seigneur pour l'intelligence et sagesse. Pe na moko na biso. Tikete o tozoloba yawe ezo esika. Evanda esala misala kati na ngombo ya bana na yo. To chasser au nyonso ayo tezala vie de Saint-Feu. Merci na présence pe na bolingo na yo dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nzambe wana nde azobatela. Nzambe wana azoprotege et azosalela biso ngolu, azosalela biso ya mingi. Donc esengeli na biso totiaka ye kaka na première position ya nyonso tokosala kati na bomoi na biso. Voilà. Donc nazosenga na yo nano s'abonner te. Oyeba vraiment na kosabone dans mesure du parcours ya kolanda biso et au bénéficier de quelque chose aujourd'hui à mon tour ya moko et ça la malamu vraiment s'abonner. Nazosenga vraiment tout s'abonner, tout ça la partage et puis tout liker et ma commentaire na bino exact toujours le bienvenu et tokoyamba yango pe yango nde kosala biso toyeba tolenge nini tozali bongo na koevolue na mosala na biso. Vraiment Nzambe apambola biso tozanga te kolike kosabone pe kosala na partage. Et lelo vraiment na sujet moko ya moke tosolola sujet na biso vraiment ya lelo tozosolola lolenge ya kosala choix ya malamu ya partenaire. En tout cas ndeko papa mama mwasi mobali koyeba malamu kosala choix ya partenaire na yo, c'est très important. Kosala choix ya partenaire eza décision moko très important oyo moto akoki kosala na vie. Kosala choix ya malamu ya partenaire eza décision très important oyo moto akoki kosala na vie. Eza na bato ebele lelo basi retrouva na ba monde ya si je savais. Pourquoi? Parce que asalaki confusion ya affection na bolingo. Vous savez, il faut toujours koyeba kosala la part des choses. Et puis affection na bolingo c'est deux choses différentes. Ozala moto moyo kopasa ba bon moment ensemble. Osepela kozala na ye. Osepela vraiment tant ozana ozo se sentir à l'aise. Ozomona moi ba kopima, moi ko partager ba conseil, ba moment ba partage, ba makambo ebele ko passer ba bon moment en tout cas. Oza moto oza na affection na ye, tout comme oza na affection na famille na yo, tout comme okoki kozala pe na affection na bato nyonso, mais tu ne peux pas tomber amoureux ou amoureuse ya moto nyonso. Est-ce que tu sais comprendre? Voilà. Donc oza na affection ya moto. Oza na affection ya moto wana. Osepela ko passer ne ba bon moment. Osepela ko partager na etam susu maloba makambo alobaka sens na ya humour, ba biloko na ye donc esepeli sa yo.
Tant que Zalana ya zolo ba ça va donc on tu te retrouves vraiment na ba conseil na peut-être na ba moment où on partage na ba biloko wana, mais sans pour autant tomber amoureux ou amoureuse de la personne. Au tomber amoureux na été, mais aux en affection na ye. Si vous avez belé ba la confusion ya eloko wana, ne lelo ba se retrouver peut-être na mabala o lelo ba to simba mutu. O lelo ba to ba soki na yebaka, soki na yebaki. Soki na yebaki. Soki na yebaka. Mais na se retrouver na yote, mais na bala yote, mais na se retrouver na mobali ya boyete, mais na se retrouver na mwasi ya boyete. Et surtout mingi na basi devolanga mwasi libala ezaka nango posi te, libala eza mpe concurrence te oyo ozosala na motu songolo pakala. Soki osali libala mpona concurrence, soki obali parce que x abalaki, parce que tel abalaki, parce que ye abalaki nga mpe kaka na précipité, ye mpe nde navanda nde namona azala mwa baaffection namona yango boli. Est-ce que vraiment tu t'es bien contrôlé? Aussi peut-être ta ko s'étudier, aussi vraiment ta ko mi ba que affection ou bien ça bolingo réel ou yo za nango ozo tomber vraiment amoureux si ya mutu wana o yo lingi o s'engager na ou bien o tomba vraiment amoureux si ya mutu o yo o s'engager na lelo ko se retrouver na libala o yo koma ko regretter to ba biloko o yo zo mona ba biloko o yo zo mona. Libala, c'est pour toute une vie. Raison pour laquelle les autres, comme on a divorce, c'est comme une la ligue pendant divorce, c'est comme une la maya lobo, divorce, c'est comme une la bonjour, bonsoir, na mon ya batu. Donc, et l'eau pamba. Pourquoi? Parce que batu ba kena ne sika o esengela te. Batu ba kota ne sika o esengela ite ba kota. Batu ba s'engager na batu o esengela ite ba s'engager. Yo moni mutu apparence en mutu oui et contacte na bolingo, mais il faut toujours savoir kati ya mutu parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et l'esprit du tout-puissant où il peut cette intelligence kati na batu. Cela veut dire que nous avons la possibilité, nous avons la capacité, nous avons la makoki, c'est Dieu qui peut tout pour nous changer mutu. Bapesaka battant ya fiançailles pour na kozwa étude ya koyebana ba caractère ba comportement ba tout nyonso twana bino bozwi temps ya fiançailles, mais pendant fiançailles na bino omona ke simba te, omona ke quelque peut-être bande ozaki na affection na moto wana, mais tant que s'engager ti et comme peut-être na ba niveau ya ki fiançailles pour pas sentir que bolingo ya te, on se marie par amour. Papa na pona mawate, pona compassion te, pona peine te, papa na pona récompense te, papa na pona donc papa na pona bolingo mutu oyo lingi, mutu oyo et surtout kozala na écoute ya voix ya Nzambe, kozala na discernement. Toyebi biso nyonso ke libala eza mpona vie mobimba. Ntango yo ozosengage na motu moko bokoyebi ke bokopartage na vie mobimba, okokende kosengage bongo te tant qu'un frère enfant de Dieu. Donc il faut luka okota na mozindo, oluka vraiment oyoka Nzambe, oluka vraiment oyeba vraiment si réellement za motu oyo Nzambe atindeli yo. Epele lelo ba se retrouver mpona affection, mpona alingaka mobali azala musclé, alingaka mobali azala un peu mince, alingaka mobali azala mwa, alingaka mobali azala soki na ba foncette, mwasi azala ba foncette, alingaka mwasi azala boye, mobali azala boye. Beauté physique oui et kontaka, mais il faut yeba en réalité kati na ye yango wana nde yo kovivre nango vie na yo mobimba. Pour ce ne pas du tout facile, il y a pour passer le reste de vie na yo, oh là, muka pembe na mutu longi oyo lingate. Mutu oyo lingate, oya kota yo te.
olala na ye olamuka na ye chaque jour elikoyo nango bozopasse moment ya intimité kutu ezolobela o lisusu eloko te oza lisusu wana te oza lisusu wana te bozala na moment ya fiançailles nzambe alobela peut-être d'une manière ou d'une autre otia écoute te ozala na esprit ya discernement te mpona kodiscerne koyeba vraiment réussir réellement oyo aza motu oyo nzambe aponelinga okozala motu moko ekoboti mpe bana ma soeur bakangaka mobali mpona bana te bakangaka mobali na bana te bana baza bato oyo bakoréunir bino vi na bino mobimba mais sans pour autant bozala na bolingo kati na bino boboti bana baza wana mwasi mosusu aloba bien napotaka mpona kanga ye napotaka mpona zwa ye awangana ne mpe bwana te awangana ne mpe bana ta ondima koaccepte ke baya bana na ye mais yo nde ozala malheureuse yo nde ozala malheureuse mpo soki alingi bana me akokende oluka esika bolingo na ye eza esika motema na ye ezali nde esika ya okende mais yo loko okangaki ye mpona bana après nde oyoka basi mosusu lelo natuka ngai na libala oyo navandi kaka mpona bana na nga soki bana te me libala oyo navandi te mais le Seigneur t'a parlé depuis le début nzambe apesi yo basigne donc oloba Dieu parle tantôt d'une manière à une autre tokanisa yango ezala ani nabala fo nabala libala eza bien nzambe alobi tobala na oui c'est ça eza institution divine oyo nzambe apesi biso alobi tobala na mais il faut okende mpa ya motu oyo aza destiné na yo il faut ozala na motu oyo vi na bino eza bino mibale fo bozala ensemble kokanisa te soki obali mpo nzambe alobi fo obala mosali choix ya bien te okei kuna ovivre malheur okei kuna lelo tozose retrouve basi ebele mibala ebele bazokufa mpo na libala okanisi soki okufi mpo na libala nde okelola mpo olobi ke obalaki nde okelola mpo okufi mpo na libala donc osalaki choix ya bien te mais omitambwisaki bien te osangageaki na lolenge esengeli te oyokaki nzambe te écoute na yo otiaki wapi ediscernement ezalaki yo te osangageaki bikendakenda bisalasala et voilà maintenant les retombées et voilà maintenant baconséquence oyo tokoma omona lelo oyo tokoma omona lelo baviolence conjugale oyo tokoma omona lelo basi mibali bazokufa na kati na libala oyo tokoma omona lelo pourquoi parce que bato bazangaki écoute moto azangaki écoute ayokaki nzambe te openza oyoka nanu te mwasi ase retrouve devant 5 4 3 proposants azotala sikoyo atali alobi openza bataille mpena nga nalingaka mobali mpe de même azotala bino azoyeba te mais akei esika oyo amonaki taille amonaki boye mais kati ezalaki yango te mais en réalité eza oyo ye esengelaki azala na ye te mutu oyo azala na possibilité ochange mutu ezaka nzambe déjà na moment ya kifiancé déjà ozomona ke ça ne va pas lobi te na ochange ye nga na obongisa ye nga na ochange ye na kosala ye boye nga na kokomisa bizaleli wana na kotikisa yango na kochange ye okoti na kati ya ndako ya libala okekuta yango lisusu plus pur okekuta yango lisusu plus pur lisusu donc osali baprière ale wana kombo ya nzambe esali nini efingisami kombo basali ya nzambe efingisami nyonso wana yo moko ozalaki na écoute te nyonso wana yo moko odiscernaki te oyokaki nzambe te osalelaki sentiment basangageaka mpo na sentiment te babalanaka mpo na sentiment te kifiançai na libala eza eloko mosusu affection na bolingo eza eloko mosusu okozala na affection ya motu sans pour autant kozala amoureux na ye et sans pour autant yo mpe balinga ye mais yo ana affection motu wana
Il faut qu'on vandisse esprit tranquille. Il faut qu'on vandisse tout, qu'on vandisse ma canisi, qu'on vandisse yo tranquille. Et puis qu'on loka voix ya nzambe. Et puis moi na nzambe il faut qu'on loka toujours qu'on discernaka. Okoko yoka voix ou moko elobeli. Okoko zo songe moko. Il faut toujours avoir l'esprit de discernement. Ko yeba ke œuvre mais ça songe nzambe nde alobelinga ou bien voix ou eza nzambe ou bien nzambe te. Parce que diable a se déguisé comme l'ange de lumière. À cette déguisaka vraiment un ange de lumière akoya penza otali lobi wow penza ne kata amaka obi wow d'autant yobi wow obi ye penza nzoka diable a se déguisé en ange de lumière et katina ye eza oya zali libana na ye eza oyo omona eza oya zali te. Basi ebele lelo basi retrouver na mabala komi koloba vai na libala ka pona bana oza maman ya bana, tu es la mère de tes enfants mais tu es aussi la femme de ton mari, tu es une épouse. Donc en tant qu'épouse il faut accomplir ba devoir parce que na kati na libala moi si comme mobali to yaka na mission to sala na mission o to yaka na mona kati na libala siko yo tango zo ba ko vandi ka pona bala siko pona bana siko mission na yo en tant qu'épouse na kati na libala na yo o ko accomplir en comment parce que bolingo ezate parce que tu ne te retrouves pas parce que au moni que esika on a esika na ngate. Donc tu es perdu, malheureuse toute ta vie. Pourquoi? Parce qu'on savait que choix ou esengé la vie. Okenda ke pas mutu o fala ki oyo kende pa na yete. Okenda ke pas mutu okenda ifalo kete. Omona mwasi mususu to mobali mususu na libala. Possibilité za na mopena ya makasi te. Azana ba million te, azana ba milliard te, asa ce qui n'est nini te, mais au sentir que mutu au vivre bonheur, au sentir que mutu aza heureux et mutu aza heureuse. Pourquoi? Parce que akutana ndena oyo ya ye. Mbongo ou bien mbongo te, bonheur ezali, bolingo ezali. Nous finissons pendant un jour, et quand penza bien donc fourmi, la ta fourmi en espace en côté, pour les nous finissons pour na evanda. Nous pepe nous ezanga ate na bolingo, ezanga ate na libala, ezanga ate. Mais au moment que mutu wana on se retrouver, otali penza bobi, kasi ko bali, otali ya comment na mbongo te, azanga pa na mbongo te, azanga azo débrouiller ka muke ka ningezaka. Mais akutana ndena oyo ya ye. Parce qu'on sali 10 ans de mariage, on sali 15 ans, 20 ans de mariage. So batu batali yo, batu ba obaye na kokota libala, babitana batu babala bosko biso. Te, yondo kutana na kwa yote. Yondo sala choix et bien te. Na 10 ans, 15 ans, 20 ans, 10 ans de mariage, osaka mutu amilelo, osalaka mutu ba doléance, osalaka mutu ba plainte, osalaka mutu ba makambo, osalaka mutu zanga kimia. Mutu azo vivre na libala fois vivre na bonheur. Libala eza bonheur où mutu fois se retrouver na mutu oya ye. Ce n'est pas que mutu ake na kati ndaka libala, akomi ko fingisa kombo libala, akomi ko fingisa kombo nzambe soki na yeba. Donc on a battu ce suppose na bino pressé te bo ba na bino te bo vanda na bino to vanda ndeni fo ba bala yondo kenda na choix bien te. So moni mutu opesa mutu conseil ndenge wana luka oyeba. Est-ce que yebe na libala wana asala choix bien? Est-ce que c'est retrouvé? Bon na bino pressé te bo bala na bino te bo vanda na bino na bo sa na bino na vie mama na libala pe to sala vie. Na libala pe ba sala vie. Na kibonzambe siko basala ape vie siko yolo ko kenda na choix bien te yolo ko sala choix bien te on a pressé on sala makambo esengela te oke kuna o se retrouver te oke kuna do simba te donc on peut ça va te conseil ba vanda te ba sala choix bien ba sala choix bien ba yoka nzambe siko yo muto se retrouver déjà na kawana. Et là on y rosa, les larmes wanzambe. Les larmes wanzambe, leta nzamba lobela kiyo, yo boyaki, koyoka, o discerna kite, o tiaki esprit notre yoka kite, o salela kite.
nzamba koya wana tatie kiti avandi na bandi oyebisa yo nzamba kolobela au travers bato peut-être pesa na bato mususu pendant fiancé na bino en tout cas ezosimba te botika natika te natika kwa nini bino ozalaka ta mususu bato bapesa o conseil omona bango mabe omona bango bajaloux na yo po bapesa o conseil o rompre même fiançailles que mariage. Fiançailles est facile, mais mariage est facile. On reçoit des conseils par-ci, par-là. On reçoit des conseils, on fortifier. Mais il y a des vivre, oh, il y a des vivre. Mais ce qu'on ne pas qui fiançailles, on va écouter en haut. Et comme il y a des jaloux. Mais il y a des gens qui ont la choix. Il y a des gens qui ont la choix. Il y a des gens zala l'esprit à discernement discerner vraiment yeba muto na so s'engager na ye kati na ye et ça vraiment oyanga na so sentir est-ce que ça affection ou bien ça li bolingo ya solo est-ce que yebe parce que l'amour est réciproque vous nous en réciproque donc on dit que yo so sentir faut ça la trop sûr trop même on s'ala trop sûr que yé pas dans la même bolingo na yo on s'ala trop sûr que ils a réciproque et likonango tia matoi na yo zala attentif na yo kanzambe za un esprit à discernement yé pas vraiment si qu'on a que tia makolo nanga eza esika nanga ou bien eza esika nanga te asebele lo basimbi mutu mibali basimbi mutu ozomona mobali moko kwa tambola na nzela koma lo kwa dépasser mobali atambola na nzela zo mi lobela na nzela mwasi moko akoma karaboy mwasi akoma karaboy libala eza bonheur mutu faut vivre bonheur en mariage mobali akoma kaka koloba na nzela papa oyo alobaka na nzela o juste papa alobaka nini aza na kimia te mwasi azopesa kimia te na ndako mwasi azopesa kimia te na ndako mobali mwasi oyo akomaka maboko na matama atalaka bato anviaka basi mosusu ya mabala kati na yaso bayongo bavivaka ndenge nini na mabala na bango oyo ere nyonso bazalaka kitoko ere nyonso bapriaka bazalaka bien ozomona couple na bango so bazoleka mwasi alingaka mobali akomplimataka ye mwasi alingaka mobali afavorisaka ye akonsideraka ye na miso na bato sikoyo yo ke libala biloko wana nyonso ose retrouve nango te ose retrouve nango te eza te oui il y a des gens oh peut-être pe oui ayebi na yango te akoki koapprendre parce que mutu nyonso ayeba nyonso na mokili aza te ayebi na yango te ke mwasi faut kocomplimenter mwasi faut kopesa valeur mwasi faut korespecter mwasi faut koconsidérer ayebi na yango te koapprendre mais il y a des autres oyo eza ke aza nde ya yo te donc moye asala yango eza te parce que ezowuta kati na ye te donc eza eloko moko efo ebima kati ya moto avec amour avec considération, avec respect, avec yamutu o ya sanaye. Mais si cause et ipanayo ce n'est pas le cas parce que azande ya yote, tu seras malheureuse ma sœur toute ta vie. Tant que yozo bovandi po na bana, yeba ke bonheur ya bana wana pe ezo dépendre pe na bonheur na yo. Tant que yo poza heureuse, tant que yo poza bien, bana wana pe bozala bien parce que l'obiso qui ça ne va pas, bana wana pe ezala pasi. Lelo tozo mona bana ebele bazo subir ba makambo ebele à cause ya ba séparation, ya ba division, to pe ya manque ya amour, ya façon oyo ba parents na bango bazo vivre na kati na mabala. Ba violence conjugale makambo ya ndenge na ndenge bana bazokomona babiloko wana bana bazokoma traumatisé bana bazokoma éparpillé makambo ebele pourquoi parce que baparents bomisala choix ya bien te bomisala choix ya bien te boponana te c'est avec le temps ne va pas sentir que bolingweza ou bien bolingweza te avec le temps tant on va dire sentir affection on sentir affection et comme chérie et comme fiançailles mais qui fiançailles mais non comme pas pour réaliser au but oh donc tout non passer ne reste à vie na mayeyo on peut pas côté la ni si bolingweza te ils ont quand on va dire que c'est la net ou non zala ko passer temps moi ko solo là si vous venez de commander moko reste à vie mais non sentir bonne côté mais au tika teti ma sœur tant on va dire ko sentir le quoi bon motika
kata vanda kimia yo kanzambe ya yo akoya mais yo yo ki bongo na ki fiançailles mais au persévérer obi eya ngamo na changer ngamo na sala ebo yo za nzambe te oza nzambe te nzambe nde mutu ana possibilité ya changer motu nzambe nde mutu apesaka mayele nzambe nde mutu asalaka kati ya motu mwasi oyo abengami aide ayaka kaka kokomplete na babiloko oyo nyonso tozomona ya libanda ya mikemike mwasi ayaka kokomplete na kati en réalité eza esprit oyo eza na kati ya motu oyo nzambe nde esengeli abongola oyo nzambe nde esengeli asala kati na motu siko yo okende na kati ya ndako ya libala ovivre yango lisusu plus pure koleka oyo banda ekomona alofingisi nkombo ya nzambe ofingisi nkombo ya nzambe ofingisi nkombo ya basali ya nzambe nyonso wana yo moko ozali na intensité yo moko oyebaki na kodiscerne te oyebaki na kotala teke oyo eza yanga oyo eza yanga te mwasi yeba kosala choix ya malamu ya conjoint mobali yeba kosala choix ya malamu yeba kosala choix ya malamu okoza oza na bacritère na yo olingaka epa ya motu wana mpo okuti bacritère moko boye mais luka susu kota na profondeur volonté voi ya nzambe zala attentif ça va convaincre alakisa oki réellement mosusu mpe ezala mpe bacritère na ye te makutana na oyo ya ye po ezala oyo ye moto akani abandaka kolinga me nzambe abongisela oyo ya ye ya ndenge wana me ntango yo ozoforce na eloko oyo eza ya yo te ntango yo ozoforce na eloko okokende okosouffrir mibali mosusu babala lelo se retrouve azalaka likolo une fois ke abali mwasi wana bambani mwasi aza porte bonheur mwasi amemaka bonheur mwasi amemaka réussite mwasi amemaka malamu mwasi amemaka mbebele koma yo obali mwasi wana me obambani na se obambani pu basi ebele bali mobali azalaka mwasi moko boye mais soki otali ye lelo oreconnaître ye lisusu te na beauté eza te moto apesa beauté wana valeur aya te beauté wana ezozwa susu valeur te lolenge na ye wana ekutani na motu te akovalorize yango akotia yango na esika nango aza te mwasi akomi perdu moto ase retrouve te moto abambani moto akomi lelo liboko na litama lobi liboko na litama kolela butu na moi na kati ya ndako ya libala me yo olela chaque jour po se retrouva te olelaka chaque jour po obetamaka chaque jour olelaka chaque jour po ofingamaka chaque jour oyo mobali ya ndenge nini afingaka mwasi na ye epuis soki ofinga mwasi osuka wana te akotisi na baparent akotisi na famille ya mwasi quelle humiliation mutu andenge wana nde olobake mutu oyo nzambe apesa yo c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin nzambe apesa mutu lipamboli oyo ezalaka na chagrin te nzambe apesa mutu lipamboli oyo epesaka pasi te oyo mutu akobanda olelalela nango chaque jour te oyo mutu akofingisa ngo komba nzambe te lipamboli ya nzambe ntango eyaka ezalaka toujours accompagné na balouange na baadoration omona mwasi moko chaque jour abukaka mabolongo oh Dieu Seigneur merci mpona mobali opianga merci mpona mobali opesa ngai nzambe merci oh Seigneur merci mpona mwasi opesa ngai aza vraiment une aide semblable aza vraiment aide semblable ya solo mwasi oyo aye nazalaki na business ya mokie tomati grâce à baconseil na ye grâce à kobuka mabolongo grâce ya boye intelligence na ye ya sagesse na ye mobali oyo aye na vie na nga nayebaka boye te c'est ça nde balobi chair de ta chair mutu ayebi yo malamu mutu aye kokomplete oyo ezangaki mutu aye kobakisa oyo ezalaki sotire mutu aye kozongisa oyo nzambe alokolaki aye kobakisa ye wana oyo nzambe atia mpo na yo mais yo ozwi mutu oyo chaque jour azolongola obalaka ta mosusu ozalaka ta na 40 kilo
Quand on a 60 kg, on va quitter. On va la 80 kg, 60, 70 kg, on va quitter. Est-ce que mon toit n'a penza aye ko baki sa to aye ko longola? Parce que mon toit a la bénédiction a baki sa longola ati. A baki sa longola ati. Tu es ba osala choix malam. Aux proposante. Ma soeur, mon frère, yeba aux en écoute ya nzambe, yoka nzambe, yeba o aza mutonga fona passer na reste à vie ou bien te, yeba mutonga na s'engager na vie na ngeza ndenge nini, vie ya bana na ngeza la ndenge, ya avenir na nga futur na ngeza la ndenge nini. Kokota libala te pokoma mwasi ya milelo, pokoma mobali ya milelo, pokoma kofingisa kombo ya nzambe, pokoma kolela chaque jour, bobala na bino te bovanda boza apprécier te barobala yondo sala choix bien te. Sunga te bato basala choix bien te, yondo za na prise d'expérience basala so choix bien. Pas ko décourager bango. Pas ko décourager bango. Vraiment, nzamba pambola biso. Nayebi ke message oyo ekokota na bomoi ya mutu moko pe nzamba osala pe ko apporter quelque chose. Tozanga te vraiment ko s'abonner massivement et tosala ba partage et kozala bien nzambe a pambola biso.